te na bino bandeko na nga ezali nga Muna na chaîne na biso Muna numéro 1 chaîne otolobela masolo ya vie bandeko na boka lisolo s'il vous plaît lisolo ezali ndeko ya mwasi abengi nga ça fait un mois ayebisika Muna naza na lisolo na nga na koloba presque copain tomonani à 2-3 reprises voilà ayebisinga Muna nakamwi kaka mokili eza bizarre ayebisinga ça fait un mois bazobima ensemble non mais bakena musika te ana yebisa eske boke musika na mkopango alobi te Muna otoke musika te ana yesu eza sur alobi bon otoke musika te Muna yo pe makambo nyonso kotuna nga labi mendeko mwasi yo bengi nga opase lisolo na chaîne oyo Muna numéro 1 chaîne otolobela masolo ya vie yo foloba vérité po naza na bandeko ya mibali bandeko ya mwasi baotika biso te bapesaka biso mpe baremarque baconseil mpona lisolo oyo nga na beti ayebisinga Muna ça fait un mois nakutana na mobali aza na quartier na nga tovandaka quartier moko sikoyo garçon alobi na ngai amonaka nga souvent ayebi mpe esika navandaka parce que esika navandaka aza na camarade ne avandaka na premier étage donc ayebi ke nga nazala na likolo mais précisément étage ayebi te sikoyo alobi asepeli na nga tomonana tobeta masolo todéveloppe tozala ensemble mpenza asepeli na nga tokutanaki nga nazalaki kokende na médecin ya quartier ye mpe azalaki na secteur wana ti tomonani tosololi abengi nga kwa apesi ngai ayebisi nga nakopesa accordé une seconde na mpe na accordé to naza oke pa médecin kutaki tieka ngai pa médecin après toéchangeani bacoordonné sikoyo ye abengaka nga après tomonani une fois tokei na bapetit restaurant kaka ya secteur tomonani susu bamibale tokei kaka na bafast food sikoyo abengaka nga me nga nakoka kobenga ete abengaka kaka na bapokwa abengaka kaka na bapokwa nga sikoyo nayebisi me ndebi obengaka kaka na bapokwa nga nako rappelo te c'est pas normal yalobi te nga nautaka pokwa so na sisi nabengi après naza na nga nakelala mpo na mkatongo sikoyo ndeko ya mwasi abi Muna na période wana tozakokutana chaque tozambengana nga azobanda après midi donc azobanda na ntongo voilà sikoyo mokolo mosusu Muna na découvrir ke andira azokosanga ntango abenga nga nayokaka ndeti aa na ndako te po mokolo mosusu alobi bon tosi tosolanga na mati nga mati ozalaki wapi otindaki nanga na se na biso tosolola ye mosi amoni on bizarre nga kanti ozobenga oza na ndako na yo etu te na se ye fio na alobi kasi so omati na so rappele nga arapelaki te le lendemain fio atindi le message toujours azorépondre te ayekobengeka na bapokwa oyo nazalaki occupé boye na boye sikoyo ayebisinga mokolo mosusu ntango mwana ye esili ye fo abanda na ntongo kobanda ntongo wana yabandaka 10h ayebisinga Muna na bandaka 10h donc fona ba 8h na se préparé na longwa nazwa bus alobi Muna nzambe alalaka te nga na ye toke na biso mpe mosika te nga na yebisi oza sur alobi Muna yo mpe naza sur ko toke mosika te tosuke na oka na babizu mais tokende ya mosika te topesani kaka babizu toke mosika te to tokende ya rendez-vous na biso ya mibale voilà moko mosusu namoni ye na poussette na mwasi moko une jeune femme na bana mibale 8h 10 wana bomoni ntango tokoma 8h30 avant 8h30 bato agent babalata bilamba gilet jaune po batraverse bana sikoyo amoni ye na esika wana abandi kobenge yo namoni yo na poussette namoni yo na poussette na mwasi na bana mibale yo ozalaka na mwasi abengi etine barépondeur azorappele ete tie mobali ayekobenge na bapokwa oyo nga na se na koexplike yo so bongo kita tosolola nakita wapi nga nayebisi kovanda kita tosolola obianga nayepa na yo mwasi mpe alobi problème te zela ngai nakita mwasi abangi alobi te omatepa na nga te chance ayebi mpe esika na vanda te ata ayebi esika nazala na immeuble mais amona na ndako na nga te parce que na mokili fo ozala kaka méfiance ye mwasi alobi te tokita na se onga nalingaka olimbisa nga nabombeli yo nde eza na nga na procédure ya divorce na mwasi na nga toboti mwana aza bebe bamoi kwa bakelke mois na bana 5 mibale na afrique misato awa mais toa baza mama moko te mibale na afrique na mwasi mosusu oyo naovivre na ye toboti bana misato en tout cas azovivre azopesa nga motu mpasi azomene nga vie dure tozalaka kutu chambre à part makambo boye na boye mwasi alobi mais mpona nini oyebisa nga te ntongo ngana oyo tokutanaki ke yo oza na procédure ya divorce oza na bana 5 mibale baza na kine misato baza oza kutu na bebe mpona nini oyebisaki nga te
o te na yebe nini to na kobanda makambo te en tout cas na besoin na yo nalingi yo tikelanga temps nalingi tozonga na tikelanga temps mwasi alobi te oyo ezalaki sérieux temps oyo obiki nga nasepeli na yo tant tokutanaki tozalaki na approche ya bien franchement tikelanga temps nga nalingi yo boye na boye sikoyo ye aza confuse mpo ye alobi na nga asepeli na mobali yango donc fille yango alobi asepeli na mobali yango muna sikoyo nasala ndenge nini naza confuse nasepeli na lisolo ezalaki bien mais namonaki na badoute mais nakoki kotia doute yango vraiment en exécution te nakoki kotia doute yango mpenza comment je peux dire ça natiaki mpenza na kotelaki mpenza na profondeur te mais oyo nga namoni epuis oyo ayebisi nga donc nzambe asali ke tour na nga ntongo ezala mpona kutana na ye namoni face à face epuis ntango amoni nga nayebi te soki amonaki ngai soki babatamaki me ngai namoni ye mpenza boye mpona je comptais te le dire et tout nga tuka ndeko ya mwasi opesi nga lisolo na yo bosali un mois na mobali yango nga mpona nga je pense kaza escroc bien alingi asaka na yo aprofite loko oza na ndako ayebi kovandaka na likolo camarade avandaka na se aprofite alekisani batemps epa na yo nga sincèrement mpona nga ya na lisolo ya kitoko te tika lisolo yango eumeli nango mpe te esali un mois ata bopesani babizu ata bosalani bakisi ekosala nango eloko te ekosala eloko te vaut mieux et otika tout de suite au lieu qu'ils allaient trop tard parce que vous en avez preuve te nan nango ayebi soki baroboya nan nango ayebi soki bana procédure à divorce à l'action ba preuve et à l'action de côté sachant que moni na tongo alamuki avec na mwana bébé na bana na poussette donc azo ketika bana na école ou bana baki bana de bas âge bana ba 4 ans 5 ans donc 4 ans 5 ans bana ba OK déjà classe bébé wana azalaki ye moko na poussette ye papa azo tinda petit azo kotindika poussette donc nga nayebisi nzambe esalaki so déjà preuve ozela lisusu te bandeko na nga boyebisanga na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez mibali mingi malheureusement balingaka kosakana na basi ntango mosusu aza na mwasi na ndako aboti ye aza na besoin mpa za mwasi mosusu ya libanda toyebi te baréalité ya libala ezali compliqué donc osala no erreur te lokola ayebisi kovandaka te amonika ovandaka na immeuble makota na ndako no te ayebi te soki kiti eza jaune soki mur eza vert tika na yo lisolo oyo ndeko na nga conseil na nga eza nango lisolo ya lokuta eza nango sérieux te mobali so aza sérieux ata aza na bana 10 akoyebisa o vérité tout de suite talanga boye c'est à toi c'est à yo de voir soki oza intéressé ou pas oyebisanga na bacommentaire baninga na nga qu'est-ce que vous en pensez na lisolo oyo ezali nga muna na chaîne na biso muna numéro 1 chaîne tolobela masolo ya vie je vous dis à bientôt baninga